Eindi la famille makambo awa eindi makambo awa ebebi makambo awa somo la famille makambo décor ilonga na bandi ebela bato biso nyonso toyebi comédien na biso na kombo ya décor la famille makambo awa ebimi makambo ya mikete makambo ya minene bandeko na nga kande nayebisaka bino en tout cas Congo na biso eyaka toujours na badossier ya minene Congo na biso eyaka na badossier ya mikete eyaka toujours na badossier ya minene bandeko na nga awa tozoloba décor ilonga comédien na biso en tout cas oyo asekisaka biso asepelisaka pe biso la famille makambo ya minene makambo ya kosakana te makambo ya somo bandeko na nga concernant décor ilonga la famille eza ya kobeba eza ya koinda eza penza ya pasi pe mawa kande na lobaka nga moko soki makambo eza ya pasi pe mawa na kotikala jamais koya koloba te ke non makambo oyo eza ya pasi pe mawa te soki makambo eza ya pasi pe mawa balobaka toujours ke non makambo oyo eza ya pasi pe mawa. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toyeli bino lisusu bandeko nanga makambo toyeli bino lisusu bandeko nanga ya somo toyeli bino lisusu bandeko nanga dossier affaires situation pe circonstances concernant surtout et encore comédien na kombo ya décor ilonga nini ezoleka la famille makambo eza nini dossier eza ndenge nini emataki ndenge nini ekitaki pe ndenge nini. Avant na kota na mozindo ya makambo na kota peza na mozindo ya makasi ya situation pe circonstance ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, somme chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Franesse NM Franciel NM et sans oublier ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga et pourquoi pas tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazo Kazadi. Voilà. La famille toye kande boye bibiso toyaka toujours soki ya kolobezali toyaka toujours soki eza ya koinda toyaka toujours soki eza ya pasi pe mawa toyaka toujours soki eza ya mokili mawate biso nyonso tomonaki décor ilonga bandeko nanga en tout cas akomaki komata tomonaki kutu ata na ba place ya minene ba publicité décor bakomaki kobenga ye ti décor babengisi ye akende voyage ya Dubaï ka pona kosala publicité. En tout cas décor akomaki déjà komata na niveau moko ya somo mais quand de boyebi bénédiction soki ye et que oza na maîtrise te la plupart des gens bakoisaka bénédiction na bango ezalaka toujours bongo yango dans la vie soki omoni nzambe akomi kotombola yo eza na ba décision mosusu avant ozwa yo tuna nano Saint-Esprit bazwaka décision na luenge te bazwaka toujours décision soki osambeli wana ozwi décision na yo pour que lobi kuna esala yo mabe te lelo awa bandeko nanga toye kolala kolamuka na ya pasi concernant décor na ya mawa concernant décor la famille. En tout cas sans plus tarder natiela bino nanu quelques audios après ba audio oyo ngana kozonga sima pona komeka koya kosala analyse parce que nakoki kosala analyse te soki nanu toyoki te makambo eza ndenge nini
tolanda nanu audio o la famille en tout cas na ozonga mwa sima pona ko sala mwa analyse sur dossier oyo tolanda et on se retrouve juste après. Alors Souria Isaka depuis Lemba. Je te salue Souria Isaka. Ah, voilà, il y a une question oyo. Alors oui, il y a un problème entre la patronne et Bellard qui s'appelle Bellevie apparemment. Non. Vous n'osez aussi sa question. Et problème est zalaté. Problème est zaté. Problème est aussi à la rosalaté. Voilà. Bellevie Kandi, la patronne. Voilà. Pour moi, na groupe Simba yaya. Mais na libanda groupe Simba, c'est ma mère en fait. Dans le monde il y a YouTube, dans le monde la visibilité où on a nango, s'il faut compter sur la D anakati. Ce qui est à Moutoumoko, donc c'est qui est Moko. Je ne vois pas où je ne me vois pas faire moi blomo benaye je me vois pas. Voilà. Tout ça bien, tout ça là jamais aux la mabé, sauf que batamokili bangeba interpréter dans ndé na bango. Pour nga bolamu to liboko apesanga, je ne vois pas dans le monde de théâtre mto opesanga ngokoleka. Parce que tant dans un autre décor mto kokoko opesanga chance à la guider. Fallait zaka na Bellevie Kandi Moboé. Voilà. Fallait zaka na la patronne à Moboé. Et puis l'inganga fort. Oh. Je vous dis. Ok. Alinganga makasi et pas ebike. D'accord. Alinganga fort. Ok. Avec les décors, elles sont incapables de faire la guerre. Donc, il nga pe na ebike ye penda zana a souhaité teto rolinga kutu ata teke nga neto koma na mokili mobo. Voilà. Donc nga zala muta discours moko za muta des discours te. Voilà. So ya mbinga après 5 ans d'émission no bandila mam no lo Vous enregistré. no bandila ngo donc na benga e mama ata problème ye azaka mama. Non, non, il y a tena comme oloba na sa na loba maloba mo contraire on a lobi lelo. Ngana mta discours moko. Et puis je suis de Bellevie Kandi, la patronne. Voilà. Pour moi, na groupe Simba yaya. Mais na libanda groupe Simba, c'est ma mère en fait. Dans le monde il y a YouTube. Dans le monde la visibilité où on a nango, s'il faut compter sur la D anakati. Ce qui est à Moutoumoko, donc c'est qui est Moko. Je ne vois pas où je ne me vois pas faire moi blomo benaye je ne me vois pas. Voilà. Tout ça bien, tout ça là jamais aux la mabé, sauf que batamokili bangeba interpréter na ndé na bango. Pour nga bolamu to liboko apesanga, je ne vois pas dans le monde de théâtre mto opesanga ngokoleka. Parce que tant dans un autre décor mto kokoko opesanga chance à la guider. Fallait zaka na Bellevie Kandi Moboé. Voilà. Fallait zaka na la patronne à Moboé. Et puis l'inganga fort. Oh. Je vous dis, ok. Alinganga makasi et pas ebike. D'accord. Alinganga fort. Ok. Avec les décors, elles sont incapables de faire la guerre. Donc, nga pe na ebike ye penda zana a souhaité teto rolinga kutu ata teke nga neto koma na mokili mobo. Voilà. Donc nga zala muta discours moko. Za muta des discours te. Voilà. So ya mbinga après 5 ans d'émission no bandila mam no lo. Vous enregistré. No bandila ngo. Donc na benga e mama ata problème ye azaka mama.
non non ya te nakoma oloba nasala da naloba maloba mo contraire oyo nalobi lelo nga na muta discours moko et puis je suis alors Souria Isaka avant kati Hollande biso depuis Lemba je te sali Souria Isaka. Ah, voilà yende mtatindela nga question oyo. Alors oui, il y a un problème entre la patronne et Bellard qui s'appelle Bellevie apparemment. Non. Ouais, vous n'osez aussi cette question. Et problème est alaté. Problème est athée. Problème est aussi à la rosalate. Voilà. Bellevie Kandi, la patronne. Voilà. Pour moi, na groupe Simba yaya. Mais na libanda groupe Simba, c'est ma mère en fait. Na monde ya YouTube, na monde ya visibilité oyo nga na nango, s'il faut compter so bozala D anakati. Soki eza mutu moko, donc c'est que ye moko. Je ne vois pas ou je ne vois pas faire ça, moi blomo benaye, je me vois pas. Voilà. Tout ça bien, tout ça là jamais aux alamabé, sauf que batamokili bange ba interpréter na ndé na bango pour nga bolamu to liboko apesanga. Je ne vois pas dans le monde de théâtre on doit opérer ngo koleka. Parce que tant dans un autre décor on doit opérer chance à la guider. Fallait zaka na Bellevie Kandi mo boye. Fallait zaka na la patronne mo boye. Et puis l'inganga fort. Je vous dis. Alinganga makasi et pas ebike. Décor, alinganga fort. Avec les décors, ils sont incapables de faire la guerre. La peine est que y penda zana, a souhaité teto a linga kuto atate que nganeto comme la mukili mobo. Donc, là ça la muta discours moko. Ça muta des discours. So yambinga après 5 ans d'émission no bandila mamno loba. Poser enregistré. No bandila ngo. Donne na benga e mama ata problème ye azaka mama. Non ya tena koma oloba na sa dona na loba maloba mo contraire on a lobi lelo. Ngana mta discours moko. Et puis je suis Voilà, de retour, la famille na bandi ebela batu biso nyonso. Touti koyoka awa, touti pe kolanda décor ilonga makambo aye koloba surtout et encore concernant Bellevie Kandi. La famille biso nyonso tomona ba makambo susu boya ko yebisa ngate ke non mama étoile ni olingaka toujours kokote la Bellevie. Awa makambo kokote la Bellevie ezate. Tomona biso nyonso ba réalité. Boyebi Bellevie Kandi na bandananu. Bellevie Kandi aza genre ya mwasi moko oyo azalaka toujours na motema malamu. Alingaka toujours kosalela batu bolamu. Alingaka toujours succès oyo aza nango batu mosusu bazala pe na ba succès po ayebi ke na se ya moi tozalaka ba pèlerin. Lelo oyo akuti kozala na succès mais nzambe aye kobengisa ye. Soki ye succès na ye wana a transmettraki yango te pa ya mutu mosusu ekozala neti échec. Toyebi ke na kilelo oyo ezana batu mosusu omona azana don moko boye particulière mais akolinga ko partager don na ye wana na baninga mosusu te tomona ka ngo ata na banzela musala omona mutu moko azana savoir faire moko boye mais po ala kisabino à moins que ozalaka njunju ya makasi yo moko kaka o meka ko iba ko donc ndenge ya zo salo zo talela ye soki amonike o remarquer ye mosusu akati mais yo zo continuer kaka soki moni opportunité ya ko itala ndenge ya zo sala yango bomonaka
mais bato neti ba Belvi Kandi savoir faire na ye alingi a partager yango na baninga mosusu, ce qui est vraiment rare. Décor elonga o biso nyonso toyebi abande ko jouer na groupe Simba na ba chaîne na YouTube ba producteur mosusu babande obengisa ye, mais kombo ya Décor etikala koyeba na penza te. Tango Décor akomaki ko jouer na Belard, akomaki ko jouer na Belard nde bisika Décor kombo na ye ekomaki au sommet, nde bisika Décor ayaki kozwa visibilité ya makasi, nde bisika Décor kombo na ye eyaki kotombwama na niveau moko pas possible. Mais boyebi diable ndenge azalaka, diable penza akendeki koutilize nani Jérémie pe biso nyonso toyebi bisika oyo bato ebele baye koyeba Jérémie totikala koyeba ye te ke non na groupe Simba, Jérémie totikala koyeba te ye te ke non na chaîne moko boye songolo pakata. Ye moko na munoko na ye Jérémie Chabanu aloba yango, bien que lelo azana akoma na ye ingrat ya makasi, mais nzambe kaka futaka. Ye moko na munoko na ye aloba soki lelo oyo boyebi Jérémie Chabani boyebi mwana madada, c'est grâce à Belvi Kandi. Zamba utilisa Belvi pona kosunga Jérémie. Jérémie alobaki tina ndenge lelo Jérémie akoma kokoma ba filme mutu alakisa bango ndenge nini akokoma ka filme, c'était Belvi. Belvi mutu alakisa bango ndenge nini okoki kobenga mutu aya na casting, c'était Belvi. Donc babando zala na jour kande bomona ka Jérémie Belvi Kandi azalaka na ba jour na ye oya vandaka na ba komena na bana na ye ya Belard aola kisa bango penza musala awa basala ka boy soki tuningo solo na mutu concernant musala sala boy kende boy zongi sa boy. Mais bomona bino nyonso sorti ya Jérémie Chabani, c'est tout à fait normal. Olingi évoluer, olingi épanouissement, c'est tout à fait normal. Mais kolongwa ya Jérémie Chabani akolongwa ki na cadre ke aiba Belvi Kandi batu azwa batu nyonso o bajwa kaipa ya Belvi amema bango ba papa ale wana nyonso ba Liza wana nyonso ba Décor siko akena bango na ebandeli wana c'est vrai na ebandeli toko wanga na te na ebandeli penza tango azwaki bango bazalaki bango nde ba filme nyonso ba gag nyonso babande kozanga te, babandaki na bango kozanga te, bazalaki toujours na ba gag nyonso ya Jérémie na ba filme nyonso ya Jérémie. Kande boyebi omoni mutu soki ayibi bino ayibaki bango na cadre que musala na ye pe ezala au sommet. Pourquoi? Parce que bato yo déjà bazana ba kombo biso nyonso toyebi papa Alain abandé ko jouer depuis kala. Mais papa Alain akomaki lisusu na visibilité à makasi te. Bisika babande ko benga papa Alain mingi ezaki pa ya Belvi biso nyonso toyebi. Papa Alain pa ya Belvi abandaki ko jouer makasi et du coup to mona kaka silence na côté ya papa Alain. Tango silence ye kokota nde bisika nzoka Jérémie azobendaka moko ba o bazalaki esprit faible bakenda na Jérémie ba o mususu bazalaki esprit makasi bayebi ke biloko boy soki na koti na mozindo na koya kobeba batikala balobi te soki uzana besoin na biso tokoyaka ko jouer yango bomonaka ba mama top ba mama étoile bakendaka na bango mais bazana esprit ya makasi bayebi ke nakoki kolongwa bisika nga deja na liela ka fufu chaque jour nakende na bisika moko boye parce que ofongoli ya sika ozana besoin de visibilité, siko visibilité na yo ezala na mutu na biso mutu nyonso akreaka kombo na ye Belvi akrea kombo na ye siko yo pe créer kombo na yo na bandenge na yo keno oya kobendaka biso siko batu oyo bazalaki éveillé te batu oyo bazalaki na se ya pongi batu neti ba Décor ba papa Alain Mabana ba Liza ti Liza akoma na niveau ya koswana na moninga na ye likola Jérémie bino moko boyokaki awa mobali ya Liza ayaki kosilika ayaki kopekisa Liza keno plus question ya kokendaka kojouer epai ya Jérémie lisusu te. Pourquoi? Parce que Jérémie Chabani akomaki kofinga Liza kaka keno aza na mabele minene ezalaki bongo tango ba rumeur wana ekotaki nde Jérémie bisika kende kosenga mobali ya Liza bolimbisi a promettre ye ke non nakotikala lisusu kofinga ye te yango bomonaka na bagag na bafilme afingaka lisusu Liza tolo monene te afingaka ye lisusu bongo te. Alors abendaki Décor
tomonaki biso nyonso décor akomaki ntina niveau ya kobanda kobwakelaka Belvi kandi bajeton akomaki ntina niveau ya kobanda kobwakelaka Belvi kandi bajeton akovanda boye abwakeli Belvi kandi bajeton akovanda boye abwakeli Belvi kandi bajeton tosalela yango baémission awa moi personnellement na chaîne na biso o mosusu nalobaki toza kaka awa décor elonga toza kaka awa toza kaka awa balobaka nini babwakisaka te nzete ya fufu oyo esungaka yo na kolamba fufu po c'est bien oza ya kotonda air oyo mais air mosusu après quelques heures okoyoka lisusu nzala siko soki yo obwakisaki yango to obwakaki yango okolamba fufu ndeni ozalela yo pasi pe mawa conseil na ye kopesa na décor eza que dans la vie ozala neti ballon te parce que ballon soki babwaki yango kuna ekei soki mutu mosusu abwaki yango koto oyo eye kozala neti ballon te zala na esprit ya makasi. La vie appartient au courageux et surtout la vie appartient na epai ya batu oyo baza na mayele kotika te ke no mutu kengandi aya kosakana na makanisi na yo te eza na badossier mosusu oui bien sûr tokoboya te toza batu oza na besoin yo pe moi quelque chose ekota c'est vrai epai ya Belvi eza te ke no na bafilme nyonso babandeki koparticipe te epai ya Belvi ezalaka soki rôle emonani et surtout une chose aussi à savoir chez Belvi kandi c'est l'éducation Belvi kandi eza bagage te chez Belvi kandi c'est l'éducation neti na Candy Star kuna c'est le français donc si tu n'arrives même pas à t'exprimer en français ça te sera difficile d'aller jouer là-bas. Là, tu seras obligé à jouer à Bellard quand même. Oui, il y a combinaison, il y a français na lingala. Mais Candy Star, tu es censé et obligé de parler en français. Donc, on a ce que tu au français, dis-toi déjà que non, ici, ça ne va pas passer. C'est comme ça. Donc, Orozalaka Stack, Orozalaka Kabisika Moko, na Bellard. C'est comme ça. Kozala neti mwana te ke no babendela yo koto ya takutu mwana soki toke totia ta mwana il y a 3 ans mwana pe alobaka na lembi nanga je suis fatigué bozala ka mikolo mutu aya ko benda yo ka boya l'occasion de rien soki mutu alingi afongola kombo na ye yebisa ye ka ke non fongola kombo soki kozala besoin nanga na obandu yaka nanga soki naza libre parce que mutu nyonso dans la vie azalaka toujours na priorité neti nga boye je mes chaînes YouTube oui bien sûr mais cela ne veut pas dire que non nakata musala nanga ona salaka pona ba chaîne parce que lelo ko ki ko futa l'autre ne futi na ngote ko sukela wapi alors priorité nanga ezala musala nanga ona kendaka na tongo po oyo mususu to sala na ba réseaux sociaux ezaka ka mususu ko simba mususu simbi te mutu nyonso azalaka toujours na priorité oyebi ke awa nde priorité nanga awa nde na osala moi 1+ awa nde na lielaka ke okoma tina niveau ko bando bwakelaka Belvi ba jeton non mona bato mosusu ya famille libota balobi biso tolingi décor te azonga na ye te biso tolingi ye te après mabe nyonso oyo aloba mpona Belvi azonga lisusu te famille libota bolimbisa kaka bolimbisa mama na bino déjà Belvi kandi azalaka mutu moko motema munene soki eozala makambo kofinga Belvi kandi afingama déjà ebele décor aza mutu liboso te koya kofinga to ko humilier Belvi kandi ebele bato ba humilia ye ebele bato bafinga Belvi ebele bato baloba mabe pona Belvi bato o Belvi aliesa totalaka bato neti baya Gabi tozana bana ya papa dadi Itambala mwana na ye soki dati wana combien de temps o Belvi asunga ye mais ayaki kofinga Belvi akotaki penza na émission pona okende kosabola Belvi tomona bato ebele eza na bandeko na biso ba chroniqueuse mosusu makombo na bango na bosani ti Belvi organiser ba mariage na bango mais suka nango basalani bafinga Belvi batikala kokanisa ta 2 fois te ke non mutoyo ata soki mariage nanga lelo ya ezwa succès grâce à cette femme mwana mwasi oyo asunganga na mariage abimisa ta $100 na ye pona kosunganga na mariage bato ebele bafinga Belvi. C'est ça la vie ekendaka pe bongo eza nature nga nalobaka toujours eza na ba nature surtout na tira moto c'est vraiment difficile oya ko changer na tira moto
c'est vraiment difficile oya ko changer bateau. Adage moko yebisaka biso déjà que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Oui, bien sûr. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Il y a de ces personnes oyo yo ko sunga na makanisi na yo oyebi ka keno moto oyo ndenge na sungi en tout cas akozalaka toujours reconnaissant. Mais okoya kolala jour mosusu la moki boye moto wana le même moto oyo sungaki na motema na yo mobimba moto wana a changele yo face moto wana abalukeli yo okosala pe autrement te. Combien ya bafamille balie ça bafamille na bafamille mais lobi kuna moto wana abalukeli ye. Moi je connais une femme asunga ndeko na ye moko ya mwasi pas kutota ndeko na ya mwasi omoni ka ndenge ezalaka voisine mobali asondoli ye mobali akimi ye na bana mwasi wana aza na bandeko te ye amemi ye na ndako na ye alobi kasi ya kovandaka awa na bana to kangisa mwa mbongo ka ndenge ezalaka comme ça ozonga na village na bino la famille ka kovanda oyo avandaki soki ane moko kaka bakangisa mbongo zoka komi kobima na papa ya ndako donc abosana ta bolamu o mwasi ya bato asunga ye likolo nango ake kozwa na zemi akomi ko s'imposer ke nonga na kobima te mais kande boyebi nzamba lalaka te papa lobi jamais yo kobima soki zemi yo kolongola zemi talinga te soki komema mwana oyo